Papi Gen Congolais zandoki. Oh. Ba Congolais ba bandoki. C'est ba Congolais pas en Afrique, tout le monde ba Mali ba zolo bango. Ba Ivoirien ba zolo bango, ba Burkinabé ba zolo bango. Lelo Mali, ya na boka banane. Na boka Paris. Ozo comprendre. Parce que bango ba jouer contre ba bité net zaboye. En tout cas, tout ça les côtés tout mécano côté. Donc pays mon peuple mon zo meka. Si tant ba atteindre objectif na bango ya bonheur, ya mboka na bango. Ozo comprendre. Alors ce qu'on est là bo biso ba Congolais. Toliko yo rara que non. Papi Gen ba publier ke mutakala. Dala bango to ba koto batala mutakala. Onde batala mutakala basi na bango te. Onde batala mutakala mibali na bango te. Onde ba yebi yango te. Onde ba yebi mutakala te. Onde yemo pa ke na ko sokola te. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Papi Gen Congolais zandoki. Oh. Ba Congolais ba bandoki. C'est ba Congolais pas en Afrique, tout le monde ba Mali ba zolo bango. Ba Ivoirien ba zolo bango, ba Burkinabé ba zolo bango. Lelo Mali, ya na boka banane. Na boka Paris. Ozo comprendre. Parce que bango ba jouer contre ba bité net zaboye. En tout cas tout ça les côtés tout mécano côté. Donc pays mon peuple mon zo meka. Si tant ba atteindre objectif na bango ya bonheur, ya mboka na bango. Ozo comprendre. Alors ce qu'on est là bo biso ba Congolais, toliko yo rara que non. Papi Gen ba publier ke mutakala. Dala bango to ba koto batala mutakala. Onde batala mutakala basi na bango te. Onde batala mutakala mibali na bango te. Onde ba yebi yango te. Onde ba yebi mutakala te. Onde yemo pa ke na ko sokola te. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Bon motele de Séléo. Poutine na pesi ombote Poutine. Poutine. Foga ande ngwana. Oh. Oh, waza masana ngai. Foga ndimwa. Oh, ngasele waza masana nga. Do foga ndimwa. Fonde wana Poutine. Ndenge nitiko. Oh, Poutine wa moto na ntembe. Ntembe ba vrai bato na ntembe ba sele wana. De yinga bata bon ba. Ngali nga bato ba lo ba obimisa vérité. Po ya zo ba vérité, musique yo bozo yo ka lokuta ko ya nga ya bien. Neti nga na soutenir na musique affaire ya sele yo. Ntembe ozui. Azalaka muninga na yo te pe na kotikala ka ozala muninga na yo te. Papi Gen tolobe la vie. Makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobe la vie Papi Gen. Émission kitoko oyo il faut kolandaka pona kopesa makambo. Yango to bisibino ki nazalaka muninga na ote na kotikala pe kozala muninga no te pe to kosala pe compte Yosafa quoi ngai naza artiste. Donc voilà. Ça ne va pas non. Ngai Shela Mputu nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Ngai Shela Mputu nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Pena kotikala jamais kozala moninga na yo. Donc tolobe la nde vie. Papi Gen toko. Deyo Brondo nazalaka moninga na yote. Pena kotikala pe kozala moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Gumu chuchu supu. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Mystère Siatoy. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga noté. Papi Gen tolobe la vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un gueux, je vous dis. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Na pesi bino mbote bande ko bolanda biso na tolobe la vie officielle. Bande ko nyoso bozala ka pe pande ko na biso Congo mondial telezino.mec.tv mbote na bino. Washington merci na yo Eric Chimano KPDG authentique. Pinoce Agostino merci Jérémy Moma na Canada. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo, merci na yo, merci na IP Diego Kao. Lelo naza na Selezino mec d'ici. To me kana nuko beta moi kati na Selezino parce que mi connaissait moi belé ba bazo benga biso. Petit na États-Unis,
Obengaki pour la Célésino, vient à Oyeyo, Azali. Aza vraiment donc en forme. Mais d'ici, Mbote. Mbote Papi Gen. Boni. Dieu te contrôle. Dieu te contrôle. Mikole Bele, bien sinon, lui, Mikole Bele, mais Misala, comprendre. Toi, tellement de préoccupation, Misala, Bele, comprendre. Donc, il y a un air, il faut s'en parce que tu auras ma vie, tu auras ma vie. Tu dois toujours vivre la vie. La vie, te Bele, Bazata Moussou. Donc, chaque chose à son temps. Comprendre? Donc, na osala les campo et sengeli na sala na tana yango et sengeli. Vous comprenez? Non, balinga ko mingi po comment tu la mais azomona na te akenda wapi on ouais quand c'est mukile sala mabongozi mukile sala ma toi ba jaloux toi ba ndoki omona mutu bobo wala na mais azandoki. Comprendre? Azandoki mais au découvrir ki ndoki na ye au fur et à mesure. Comprendre? O me makaye pe ok akenda ko sa misana yo makambo ebele mais un jour alors ça ka face à ya kumanima ozo pas do bandoki bato nde balubi ke na mukili et ça obligé te bato tout balingao comprendre donc nde yo bike bato balinga ngai c'est bien parce que yo ndo remarquer ngo mais parmi les gens ozo mo ata super balinga ngai na likundu na musa motema ayoka la ko keto na ndengwana au salaire au salaire payé pour pas monsieur kuto mona oyarane bien maké kota tina famille ya mwasi na yo ake kota tina famille to lobela makambo ya ake kota tina famille ya mwasi na yo na compte ke ake ne dribble ça makambo ya buzoba kompa po yo yebi buzoba na ye oye buzoba no yebi sala nini aza ventiler na ndenge nini mais bata marque on est entre guillemets mais c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire place beaucoup souki la biso de yebité ozo comprendre mais eza na onde wana na mukili nde nzamba sala biso wana ba lingi pe na ba yini ben information de qui moi belé c'est je crois que les autres le belata moi 2 3 pour nde tozio pe ka bo pied levé je vous rappelle que les autres za mukologa ya 4 semaines mukolokaka mais quand on reçoit c'est les non na oki ke ba ngai su ba boma yo ba eza ndenge ni bana ba excusez-moi na ko sera ko to ngai yaro moni ke silence epesa maki ta décembre tout tombé au foutu ba bonne année Noël bani nde ya nde zalaka nga na fête ngote nga pe na fête pe Noël wana te na fête pe fête de l'année te na ki kuna souci na otala ba nga mike na bia ba petit wa mike yo na to bokola oyo banani ya bokola bango mama na bango nani ya kosunga bango comprendre pour na gato lobela mama mboka pour na gato lobaka vérité pour na gato lobaka to nga to tia pour makambo biso to lobaka eza makambo oyo ke ekoki ko arranger jeunesse na biso lobi comprendre pour tamba zo loba e aneka ngam tali bosoto na lobango ba papa siboki mbango ba lobango ba nani ba les grands héros Patrice Emery Lumumba lobango ba musée Laurent Désiré Kabila ba lobango même Mobutu Marcha Mobutu a lobango ozo comprendre donc sikoyo ande mo ya bien mon frère omoni makambo biso to lobane na biso ke za makambo biso ko arranger population et la jeunesse comprendre décès ya ba jeune mais bato bamona ngo mabe ndeto ba ke donc bato moni bato ba surtout biso ba congolais les to doit ridiculiser partout valeur esili parce que to landaka mama buzoba mama etali ya patrimoine patrie ya mboka to yebele biso ngote bato ba ko kufa ba ko violer ba ko kata de machette par-ci par-là na est écoute to lobby to lembi mais il y a des interventeurs moni na ko sola donc mambo c'est important ba ki pa ngote ba ki pa raté ba kanda na nyos ko biso to lo ba vérité bango ba lingi to kota na kata do kuta na bango ba kanda nyos ya ba sera ba boma biso tu bana banga ba sala o mabe en tout cas ba o banga ba sala mabe o ngaba tsenga ba mekai ba tshela nga poison na ebi ba ona loba ko mbona ba musu potam so atape petit na nga to za na e petit na tshela poison de oui anga tshela nga poison ozo ba anga tshela nga poison na ite so tshela nga poison po tika na nini poison nini po na ba tindi ya boma nga ye
so pas mbongo so fait combien on va passer aussi na te na yebité bato bazo tinda webi ke bana ba mbongo de vie à vie c'est que yo on va pesa po bomanga ngana olimo metala obi mtabako baloba proverbe bon taba so bomi obosa na elongi na po ntaba bataba tu bilongi kokana mais so bomi moto otele moto poison moto akufi face ne obosa na ngote olia mbongo aussi là po yo bo okufa otika libanga te mais na tango yo do vivre yebango vérité nyoso o nzambe o vérité nyoso o za na mokili o nzamba dévoiler ngoka ata bana nanga ata ba kokolo na ba yonto bomanga ozo ba taba ba yo mulo bomanga bo génération na génération ya na ba réaction ozo ba on ne sait jamais bana ngabe ba ko zong sa revanche mais ngai na kufa hati ozo ba de seul muto akoko bomanga lelo na volonté na nzambe ozo ba ya nzambe ngaba na lia ke ngobendati ndikila oh na lia ki penda bord na lie bord penda bord heureusement nazo ba heureusement nazana ba bino ba Papi Gen nazana ba VGC Diboko ba Monsieur Borel Baziko Force Guinée Matungulu ba Guinée Matungulu heureusement mamale oh na kize mutu na boy komba marque ro tanyona na kize mutu te ozo comprendre donc na boy na nga otanga ba komba ndengo na po biso na communauté na biso to na ADN ADN est association de la diaspora gilloise to appelle association sous B7 ba wana baza bande kopino to kolina bango ba vie na biso ba vie fondro ba vie gade mukulu na kota B7 to ba vie na biso ba mission mudimu comprendre to sana ba vie na ba masa na biso ba vie na biso ba Gento Maria to na ba vie ba masa na biso ba bienvenue kusu o comprendre donc ba parent polo comprendre ba vie bata ba abe o comprendre to na bango ebele to na ba vie Carole comprendre donc bato wana ba veya kapona nga et puis na ba combattant moi lelo bato afinga ba combattant bato suba comment zo pe audace zo finga pe combattant o comprendre azo finga pe combattant muto sa manière wa makako apakuli choko munoko mwindu comprendre so pas zo ba muto na zo ba zo yeba zo na olo banana ozo comprendre allez tellement on se mesure na se nga ba se mesure na nga te okoya yo moko zonga normal o comprendre donc Papi Gen mambo tozolo ba awa ba combattant ba ipo aiza ba ngala na combattant batutu ba commandant Léon ba po to na mouvement na biso moko bataillon front populaire offensive mokonza ba Congo zobile toza tellement belé ba Stema Inzembo Soda Nkoni ozo comprendre ba combattant na ba mama mungala batebele ba combattant nyoso kaka ba bokechwa yambo ba komanda eso ozo comprendre ba na era mobutu kuto na mona moi organisation ezalaka to na ba transport ezali bato ba matina ba city tre ba matina ba savien ba kezo soki pa ba papa ba yamba wana ozo comprendre mais yebisa ngai combien de fois ba papa wana ba yena mboka ngi bongo ba tiko boma bat est-ce que l'essentiel ya makam importance nini ezala makam na koya nai ayaki akeya zongi après ayi asal makam nan ngasa o bango mo ba yebi so ba ko sani peuple yebite ouais ça ils utiliser ka peuple pour rien peuple ngo pe ndenge za na ngo ba zo ba ke en tout cas tu es sur to conscientiser bango ndeni omoni bato bongo yego mutu wala lemba bon koko na bino ko na ndako soka sa lembi ya so eloko sala te bon koko ya ndengo na yebo zo yambe po sani because ndenga yaki wana bakabili ndaku na Congo bakabili bangata ba 1000 francs balia bantu ba yamba pepe bakeno yamba soki papu wana bayambi papu taba yami papu azoki ndako azo accident bamsu pe bazu accident bénédiction za nzambe po yeba ke bénédiction mutu te mutapesa yango bénédiction za nzambe mutapesa yango ozo comprendre bénédiction za nzambe mutapesa yango parce que Papi Gen na ndeni nini po papu wana ko pesa bénédiction te pa ko kufa yemo kala te ozo comprendre biso tu na mukito ko kufa ozo comprendre bato bazo comprendre te ke bazaka na kata manipulation ok yamba papa na posaleni
yaka nde bayamba Kagame wana delo Kagame eza M23 Kagame ba Rwandais mais bango ba Rwandais bazolo ba Rwandais ma Rwandais banga na Congo wana ba Rwandais banga na Congo na ba Janet Kanambe eza Rwandais comprendre ba Ruguiza baza ba Rwandais Azares Rubera Rwandais ba Bisenyimana ba Rwandais Vital Kamerhe Rwandais baza wana na bango ba Rwanda ba tolukila ba yo so mona Vital Kamerhe apparaître ba bi Rwanda mdebu ndisamso M23 omona edita osomona Azares Rubero osomona Ruguiza osomona Bizima Karaye na no Rwanda batake ba Congolais so baza ba Congolais so osomona donc makambo wana za ba distraction donc peuple na biso tete soto do basuna monoko nini faut ba longola balo makambo boke yamba ba bonga zo ya bo bafuye bo bambie libanga te ponga na otinda batewa ke sa violence bo bambie libanga te bo fingiye te loko te mais bo kena binote ya moni bino ke vidi ko ke bo pesa ba nzete mbote comprendre au monde appelle que oh barozo na kibo moto na ete pour so na bi mabe c'est on vit très bien bo kena binote mettons on so ba no peuple ngo ko conscientiser peuple autant c'est makambo to na ngobu ko mboka ndire mboka zo kende boye makambo bo élection nini mais peuple ngo beta suma sola ba o manike ba sindi na lobia na bia papi gen o bi makambo de kana mboka on déjà planifié so ne tinga personnellement na comprendre nga makambo papa mana kipa o tena kota ngo pété comprendre ni ba kombo no tanga na do na ba valeur penda o nga na zalilia wana ba valeur question bandeni donc nga ngo kota makambo ne wana ti na rolo bango petit na rolo ba komba nde wana ti ozo pas donc so tana baton de bazap nda ozo pas bazala bango be conscient na baton ozo tanga ba kombo et ça a une importance moko to ke tanga makambo wana bani ozo pas et puis to ko so la pe makambo bonté pour l'autre to ça va ba distraction parce que na moment opportun et yaka pour ba to batele medama mama mboka buzo ba moye bimaka. Donc c'est-à-dire les gens ont planifié déjà. Bien planifié. Donc rien n'empêche ou rien à voir sans rien à voir que sans tenir compte que chose que bino bozo kanisa que et le Congo bon Congolais ça n'est zoba Congolais comprendre ngata zo ba Congolais ngala zoba te na ba Congolais ça inconscient zoba pour na makambo yo mo to na makambo important o za na premier makambo so d'élection déjà na Congo ya na te ah ouais tu connais une élection en vérité avec Martin Fayulu mtazoka aza fayuliste te comprendre mais natalaka et le konini au peuple alingi ozo comprendre choix ya peuple mais ba foaka choix Martin Fayulu mtagana na yebi yangote mutito yebi yango mais siko ta Martin Fayulu a gagné banomangine banome Chilombo comprendre Chilombo mwana mboka croyant que ta monsieur ça ne ba kosa leka ba langage mo ba tawo ba ba kosa leka ta monsieur zali Chilombo ta monsieur bujoro kanza ta monsieur ngako na communiquer ça vraiment na mambo wana ti ozo pas na mi cote ça vraiment na mambo wana te pour ani na mi cote na mambo wana te parce que na ebe que eza na lukuta ya na lukuta ici wala nga boy et puis na le sukité bato ba kene ko soutenir le kuta bango mo ba ko revenir sur na ba ko se démentir bango moko o tete oyeba ki tete papi gata o sala likambo zo yeba likambo yo sala conscience faisala te to ta ba to ma père de famille de tous abo so na ndako na yo mo likambo ma bezo ya faut mi lobila o bien avant pour commenter peut-être yo sko lobila o te komi yebisa ngai c'est ko yeba ki makambo yo sala si o so pas alors c'est ko yo yebisa ngate ke soki élection za na ngote na mboka wana élection za na ngote kanai na kanai pour na mboka na des milliers de personnes bazala ba mboka wana kaka ba politiciens ka bangwana si so to talika to landi makambo bi balaka bana ya nani yo mdatika nani yo bana Kizenga bana Tshisekedi bana Mobutu banga ba donc na masina bakozwa mutu moko tata titi le valua moko boye abimaki ba comme président que peuple lingiye ndiye zaki Martin Fayulu te batofu balaka mona ya ma système abana ya Israël na tango Mobutu ti le bana ya zo continuer rien n'empêche peut que ba pe au monde pe tango génération na biso zo leka bato ba koma ba konamboka eza bana ya
ozomba donc eloko wana nde fo tolongola ngo po elongola eza na conscience ya peuple totika na fanatisme ki fanatisme eleki na Congo boza na nzala boliaka te bokeyamba pape wana mpe à quoi faire ozomba osala nini o na nini neti ngani nalati nino na nga boye survêtement na nga so ya moshino boye comprendre oh nanga on a rien à foutre de ça voilà ça perd donc ça la nini ça perd on bilamba ya yo ozala propre c'est bien mais to sala nini neti ngani naza na beta na débris na ngai na sa musana na semaine et puis na débris musana nga musu na yebi ya ki DJ na weekend mais bandoki bazaka au moins yo yo luwenga o ko joyete ya tshaka falite ya tshaka ferete oh donc modelo ngala ngala bikisa mais yo zo ngo o bomanga pa client mais ça to pas na batna mokili kata yo ke bomanga bate ngaka ye ozobima na butu wana pole sa famille mais mutu mo yo te atoni mo telemela yo baza wana bayebi boza bonde boza na boyebi ngana na beta fête ya masa na mo Gifula zoko ta 50 ans joyeux anniversaire bien avant déjà Gifula zoko ta 50 ans na beta Gifula abisinga bi na comprendre n'était pas bonne ko loba komba bato pour ça abi baye ko muluka nga baye loba na ngo yote na joyote yo boya ko beta na yo boy na boye yo ndo na bi mais Gifula oza na fête do be na fête na moni fête no bien bato be ba zo nga ba client belé mais mutu ba lobi na ngana la loba mais baza ba kindoki ya boy point tam susu ya mona ngana musika mutu so pa boza ngana ye make ko tonga yo ya na bato so mona za mo kusewa ala tra bilama de do mo sapera mo kuse bo za la raté ozo ba akenda mo ba Congo na zo kenda boko la bangulu na ye bani banini amo neti ya komi danger okazana bula dongi ko batabiko sapera mo kuse ko sapera bangulu boko la bangulu no somba bangulu place mo boye yo zo kanzane ti yo za de pourquoi na bandi ndena za bona bandi na bande zaka introduction so na yo ki bo funguli ba mvwandu na bino so bo funguli ba sima na bino abo me ko loba mo muke na ko ramasser bino na ndenge moko na kati bo lapa batanga solutionner batanga te ngani ngina ba jalu na vie na ngati kama mtu ba ya poison yango o atelenga poison na yebi mais bato so ya pa na zo section na mbebo papi geni yo ba na loba papi geni yo to zana e to seza bato o to zana bango wana bozawana bango ba tira ba poison bazali dans na prochainement na liste na liste ponga para dévoiler na ngai ozo ba yango moni ngai so na beta fête na ngai na ya na ba na ngai so na beta fête na ngate ba ba pousa pemé na ngai on ne sait jamais mutu pas ko servir ngai de bloc na olia na ngate na o me na ngapete o ba fête na o beta ngo parce que ngai tanga na beta ba fête na tant que DJ na ida au moins population à diaspora to alia pour battre sous baza ba DJ msu cher ayebi peut pas la maître de cérémonie animateur ngamoko comprendre DJ ngamoko na l'équipe na nga ya caméra neti yo so na moni na ko muta filmer na ko papi gende caméra yango filmer nga l'arno yango yo pour la tota image à battre na ba photo à battre donc ça est complet quoi na ça complet na mais ba diable mike bazaka ko lo ba baza mais gare à vous na to Sabino omoni oyo mutu mo to discuter na tongo na pesa ke confiance ya makamna nga chaîne na ngai ake obebisa chaîne na ngai abebisa chaîne na ngai na lo ba kombo na eti mais boy ba on a pesa confiance ya chaîne na ngai ke bebisa chaîne na ngai tout ce qui a fait dedans na tourner na malembe aboyi koloba abani ko finga nga bandolo bananga ke oh na bi bon premier te to yo kana solo allez akeni a fa ke portenga main courante o portenga main courante pourquoi o main courante on so ba porter main courante ba boma bato o kel makala rien pour ba saluer le côté mais papi gen Congolais zandoki ba Congolais ba bandoki te ba Congolais pa na Afrique toto mona ba Mali ba zolo bango ba Ivoirien ba zolo bango ba Burkina ba zolo bango lelo Mali ya na boka banani na mboka Paris ozo comprendre parce que bango ba jouer contre ba bité ndeto zaboye en tout cas to sali côté toto mekano côté donc pays mo peuple mo zo meka si tant ba ko atteindre objectif na bango ya bonheur ya mboka na bango ozo comprendre alors c'est qu'on est to ba biso ba Congolais
tolingi koyoka kaka ke non Papi Gen bapubliaki mutakala tala bango to bakoto batala mutakala onde batala mutakala basi na bango te onde batala mutakala mibali na bango te onde ba yebi yango te onde ba yebi mutakala te onde yemo pa ke na kosokola te ozo ba ba film porno za na batala te balu ba tala sele zero ba publier au monde ozo ba biso ne to boto ko na ekenge to na mo ekenge makati parce que net ngauni da boye mamba basi na za na ngote na kati oyebi yango na kene linga mwasi kuna mnede msuto zomo bazo linga basi awa olingi kulutu mabe ko linga leki mabe obimina leki osaba vanti na kata famille bato ozo ba donc obiye bi place osali so na finir mais on est ce n'est que l'introduction tu vas comprendre à qui tu as l'affaire ozo ba donc sikoyo na revita mama po nini parce que ba ko tselo pe poison mo ba poison na nga ba tsela nga pe na plan mais mutango tsaki plan so net plan ya ki à 100% na mo na tsaka 1,5% de ba tsaka banana no boy mekanan tanga meka mo na meka ka ya lulemo na meka ya lulemo ya lulemo po so kubi de ko na kuna fufu no bubu wande danger tant que pela na pas médecin Serge keba ko salaka ba miel wando sala yom de bixio comprendre pour na sala ba miel na ngata moni nga place ni na ba miel ata moni nga place ni anti mère na sala nga père na sala vous comprenez alors sikoyo e baba kokite siko batongo siko otanga baba kombo monsieur wana na ba auto na pesa confiance ba kongo banga muto mende comprendre po Papi Gen ata yo si ba mekayo yo yeba te ata yo si ba mekayo mais yo yeba te ozo ba nga ba sali ba meka me ba kokite oh papa nga bona ne wana Noël a ona lali bana ngai wa mikewa papa ça va ozo ba tina télé parce que tu as ça qui n'a pas virus de l'hiver mais médecin traitant il faut ça la keba comprends faut ça la keba ko za na batu kolete parce que yo bona no bona mboka ne polo ba vérité ba lingo ba lokuta ya mabe ozo pas Papi Gen donc nga c'est dozongi na si je peut tourner nga ba papa wana il faut changer Congolais atika babe angoni atika fanatisme atika inconscientisme pour baza ba trop be conscient vous comprenez papa wana ayena kisasa sa ni lote azongi pe lobe changer na wote ka kutanga yeka na kisasa wana tango ayena kisasa babumba na est ka mukolo ngo ayesa na kisasa fake na est ake benir batukuna ke so ba beti no machete kodenda ozo ba so ba beti so ba linga Kongo solo ayebi ba ya ko sala ayebi le paka ya ko zo ayebi ba richesse ya ko zo ozo ba pour nini muta ya mbanga bango nani soit déjà président bona bino ozo ba to monique yo basa ba mama papa to sala ba rollement na ambassade rollement ko sala mo pa ya mamba sika oh yeah bandia wapona na batongo bazoba bazoko sarole bokandi ba voix na bino bana tine na ba grand prêtre miti national ba tchaka bato o ba tchaka na diete o chae siko ye comprendre ye Kabila to zo sai o comprendre bana besoin voix na yo ba tine na te ba ko ya décision na bango ko role mo ke sai enrôlement au boke ça yani eza ba mafia na ba sa ba kaburi ba mbongo na bango yaka bona bobasa na vis-à-vis ya monde bana samwa image mo boye so ndeni ozo pa te wana kutu eza na voya ya na sentiment mutu mais na kati ko loba ki sape wana eza sape eza na ki conscience mo na kati mutu c'est pas mutu to ko bundela mboka mais quand même mutu faut na susa mabele na yo pour tout en France a bisoté tout le monde bala combien a bisoté tant ça c'est bien ça va sentiment na yo hein
Il y a un sentiment, mais à un certain moment, il faut qu'on s'appelle Naouta Wapi. Papa, oui, tu es bien, tu es bien, tu es bien. Jour où la pena que makambo ezala na est na ba beni na ba ruturu ba kuna ba walikale kuna ba minembo nde ba kata ba machete kuna jour comme na kisasa comprendre na ba sapero na ba ozasuti ozo ba to ba moi conscience moké jour comme na souta comme na kisasa mais vie comportement vie qui est conscience na biso ba peuple fanatisme buzo belegi na mboka en tout cas na souta foya faut y apprendre mon travail, il y a valeur, il y a être humain. Que moi tout le monde va dire quand tu machette, tu vas violer, violer na 5 ans. Attention dans l'action, film monsieur roulé là. Parce que moi comme important ni ngona. Important ni ngona mais yo gang la yo sapé. To kenga ngwa. Mais so na bien. Nga ba beta ngali kofi awa. Ba beta ngali kofi ngai. Na fi milice wa na ki hôpital bani ba beta ngai. Au moins na pe ba congolais so ba zo seka ngai. Mais au moment où on a raté Blé Goudé à Côte d'Ivoire, Arbundi la peuple à Keïti na balaé. Mais si on va toucher mon on a peuple ne soit siliki. Non, bon toucher alors le mambo quand même, mais ça va au Sekayo. Moi je serai azui. Moi pas il comprend ma combattant mais monsieur soit azui. Pendant moi on a combattant mon côté na biso tout netolé bongo. Oh tellement que nga ba menacer ngai. À part quand vieux bouquet tu n'as mon vieux bouquet tu vois ya mbobisika na PC mbota zolo belango na commanda iso zolo belango et puis na mona ba be masomba lobaki ba zoro na ba waiza balobaki ba nani kutu komune nani masala ngai injembo stema injembo aka otikila na ba som na vieux na Jackie Kanza mbote place aux ba vieux Jackie ba landa ngai ba vieux Fili Kisanza ba vieux Fili ya Fili Kisanza alanda ngati na hôpital so il est ki na ngamote kutu papi louage ndé danger vous comprenez mais la plupart ba na ko benga ngape wa ba msupe ba tinla mbongo traitement en tout cas merci pour nabino ba maman tonga en États-Unis maman tonga en tout cas merci ba Oli Jonko ina Autriche Mutansimba na Hollande batembele Kamisama na Belgique file ele là na Hollande batika ngate vous comprenez na non salate mais eza longa to ba frère to ba ndeko na sala nini na tika la ngaya ngoleka mais l'état za comprendre l'état za et puis là on a lobake papi gen botira no mango batira la mama enrôlement wana si tout bino au na France batika na bango et puis continue makambo ya bozo bezo continuer ka yo tant comme bato no tanga na o so baswana ki wana chanter zoro mutuna mutu wana fi wana muzata lo la so ke keko so ne so tale bina bozo mona mais fi on a fi ngabengai voilà fi wana o tant comme muke so muke ma muke so ba muke ma muke wana fi ngai nga bato na tanga na ba to bona bona j'ai du mal au procès Quand niqué, c'est un niqué. Niqué, on a fini en a fini en a salé l'autre, na yé na yé bien mobile na yé, t'as un musicien, yé bien mobile n'est pas avoir que fa fini en a. Moutabongo, pena moutabongo, bokene. De temps en temps, comme là, on doit apparaître, n'a pas de film, on va pas rater. On doit filmer les dinosaures, on doit lire on doit changer là. Oh, dès mon réserve, au moins bateau il y a antiquité. Réserve une tikala moi bateau là mon kenga nzamba bossa na fa ba bunga na série ba bimisa batasika na biso il y a babossa na raye on maniki ba bimisa esiko do tout le monde relongné ça vraiment oh na il veut pas bien vraiment. Mais peut-être que c'est loin de ça qui tout. On dirait côté monsieur monde, on dirait qu'on s'habille à cette relation. On dirait bisanja yanguma, comprends? Oui. On comparer te ko édifier te soit dans nini. C'est les îles. Ah ben oui, batabongo basa mais mutabongo. So azana nzala. So azana nini? So azana maladi nini? Faut na ça ça pour muto normal à cause en est indrazate. Faut qu'il y contrôle médical, visite médicale, il y a bien comprendre. Ah, on entend sur Nzambe so asunya, on est de biso ngana ndi to na bato boto. Et mazane ka, azaka quoi? Azaka bon wa. Donc ça réserve ya bato ba bossa na antiquité.
basela ba homo sapiens ba nabikodonosor comprendre donc il y a ça moto ande quoi donc siko na ko ta makambo ngo peut-être mais so na tali pena ke siko yo zo finga le fi wana so ke sindi wana sindi wana zo finga ye bon sindi wana muta luka kana vi muta ya vi ya moto tout le temps que dans le côté bon a évolué na vie na zo émerger et puis et sa carrière na ye asimba bakisi akoma mwasa kofi akoma mwasa na wana itali bisote wana vie ya moto biso lo to ngaka vie privée ya moto et lo ngaka biso to ngaka ke mutu azala bien mutu azala conscience mutu a soutenir bateau bazo boma bateau te pour so to soutenir bateau bazo boma bateau biso na bino to yo wana te pour bateau o bino bazo boma bateau ba innocent comprends bien de soutenir bango ozo comprendre bon monter le micro va changer bango betation na martyr parce que ba concert ezate ezali souté tout le monde va faire na bengo 3 fois faire na bengo 3 fois faire concert est vrai et kozalate soko meki pozo ba concert no ba beta ondeni na ba bouche à l'oreille ba ta sur ma fiste bata sur ma fiste ba beta ya ne pini anga ki diba so on a que on touche na vienne ta la so o ya beta ki mais o a touro ba combattant ba za alerter tu as donné numéro 100 tu as donné numéro préfecture o ko beta te na bino ba vie chuke lo mboto keba chuke lo mboto na o so ki porte de Paris na bossa de combo na epo bo keba na bino bo do bossa na evre to yeba to za bino ensemble tokozana bino ensemble do beaucoup akobeta te soko beti ozonga boloko soko oyebi kozana sirsite soko beti ozonga boloko concert a beta marate bana evre botelema distraction bango memela bino bo regretter après colossal pardon colossal bate la salle na yo osala ba fête na yo lo sango pour ba fête na yo s'il te plaît odo ngomba sindia okoti ngomba na continue parce que ça fait partie de l'inconscience ya bato wana bazoyoka te donc makambo ya moto wana fille wana ozoloba ngana koloba loba mpe trop te parce que eza baconseil fo soko na oloba trop na koti mpe na bozoba wana mais papi gen nga selezino nakotaka na bamakambo wana te babomana basala so baosala okanga na moni mabe ozoki dévoile moto ye boye na boye asalaki boye eza carrière ya moto nga selezino avant nazala selezino boye nazalaka mpe na banda ye mpe moke bato mpe bamona ta eloko te preuve ane bato mosusu asili yango fianga atalaku wana yebi te me bafie tuna mobafu aza wana tala via bogar bo azaka na poto lelo babiki to babongisi vi na baona bani ebo moto neti seleo Poutine napesi yo mbote Poutine foka ndenge wana waza masana ngai foka ndenge wana nga sele waza masana nga do foka ndenge wana fonde wana Poutine ndenge niti ko Poutine wa moto na ntembe ntembe ba vrai bato na ntembe ba sele wana leyo linga bato bon bazo ngalinga bato ba obimisa vérité po ya zo ba vérité musique yo bozo yoka lokuta ko ya nga ya bien neti nga na soutenir la musique affaire ya sele malgré chant ya mobulu mais na nwanda mbo wana zo meka nazo ndima ena. Non mais quand même ça l'effort rebelle ça va faire. Mais oui, c'est garçon à féliciter mais akega bon mais ngai papi gel mamna bangwana ba bomana basala nini biso to kaka na mama mboka biso zaka na mama mboka tala neti biso basele so bakana na so fwa boma biso ta ba uto meka ngai ya na minute peut-être 2023 février bona comité mais nzambe muta bomaka muta mukireza nzambe toujours nini wana toujours muta bomaka bato na mukirezaka nzambe ye moko kaka toujours te ye moko kaka ye moko ozo comprendre alpha et omega voilà toujours qui donne des souffres toujours non en tout cas ye moko ozo comprendre nzambe kaka wala baba langa jaba inconscient wana ko bango te papike quand tu me conscience ouais il y a ça papier que secrétaire toujours kuna mamoto lo bati toujours kuna masa zokele te ngai en tout cas ye moko mtu nzamba mozakisa likolo na se eza ye moko moto mosusu te
Voilà, donc, je crois que Boyoki, qui m'a vite fait, l'Axabino qui a Zali, donc là, il y a Boyoki qui monde à lobby, tout zongeli. Ou à un problème, il y a qui est au réponse à Mangitou, quand on a écouté Alonanzela, et puis voilà, ce que Mangitou comme ça, tu as dit. Tu as battu na yeto à la Rawana, comme Mekako, tu t'es posé à Mangitou, au moins à Mangitou. Ah ouais, ngai papi gen déjà la félicité on est au côté de sur les lots parce que yo mopé d'ailleurs que moi nungu ya la kia ba meka kiti ba meka kiyo des fois ba meka payé après lobby na été ba meka payé mais bozo meka me boko kati biso zaka bonne santé yé moko kaka yé moka yé kaka yé ndakolo ba ke no de lo vina yo sukiawa na zuyo yé moka kaka. Donc déjà bana njili bana ya changu bana kisasa bana Congo mobimba nalingana yebisa bino ke tota opère de vie na biso mo ya bona mabwa kivuvu et bimbe to sali tout corps ekende kisasa parce que Myriam azakuna na kisasa donc a kundi mon corps à papa na ye ba petite otika ba cliff bana to ala ke prouver B7 nyo surtout na bana ya ADN voilà qui éprouvé. Batou super monument Samo, en tout cas je souhaite mes condoléances à la famille, n'a été très attristé. Masamoro na ne Guilin Seroti, auto Kabiso. En tout cas, Nzamba Zomoli Mouna Kimia. Et puis la terre de nos ancêtres soit douce. Hein, avec lui quoi. Et puis Massa Nabison Mopé janvier. Janvier mo boyebi janvier aki mutu malamu janvier wanoki ko teka mo biloko mo ba bilamba ba basket on a place il y a vetite awa na kanti boyebi na conteneur voilà auto tika biso donc nzambe mo a pesaka pe nzambe mo yebi mo azumutu na ye donc en tout cas famille nous surtout tous ensemble et puis na lo basusu na boyebi ke toujours bakaye de belé Serge Wallace c'est pire massa na biso donc mes condoléances vraiment la famille à Serge Wallace c'était un garçon bien pour moi. Qui est un garçon très bien pour moi, Serge Wallace. Je souhaite mes condoléances. Moi, cousin dans la mobo. Présenter ma condoléance. En tout cas, on a présenté condoléances. Mais il y a place à ma tante parce que pour éviter Kaka. Mais on a mon père na sala ma tante, on a mon na sala ma tante, on a les frères na na babe. Les est fort parce que Serge Wallace, en tout cas, Nzamba ya Mamouli mon a place à accueillir. Vous comprenez? Donc maman ça n'a pas tout ça qui m'attend à toi là na coin na biso mo boye ba parti banjuzi papa na Cameroun ba Christian Manzongani comprendre donc toi là mo belé ba Pierre Mambu comprendre ba en tout cas Serge voilà ça là puis pire masse à sous ya Rodi Fula na pesi mbote place aux ali en tout cas il y a pas biso ba combattant puis ata ba vermeil banani ba to ba bel que faut Jonah qui pena ko équipe combattant. Il y a un vrai combattant penda mais ba combattant monsieur zateka fomi bimisaka ba face ba monsieur ba combattant monsieur baza oyebiete baza combattant na mutema tant yo zo ngo sala mabe ye bango bato bazo mona yo baza tant yo zo ngo sala ngayo makambo zo ngo sala ye bango osuka nango nzambe kaka vejise liboko merci na pesi mbote na Sarah Martinette oza molongo na ngai mama bana ngai nga bomba te mama na bana na nga donc ye wana respect na mama na bana nga Sarah Martinette que je l'aime trop donc Aboupia donc ye wana et puis na pesi mbote na monsieur Borel kosi malto pour la n'importe nzuzi hein na pesi mbote na Richard la Geneva na pesi mbote na Dédé Autogénio, grand chef d'équipe. Et puis je salue aussi mon chef d'équipe, Monsieur William. Monsieur William, il me regarde trop. Monsieur William, Monsieur Sylvain. Ça, c'est des Français hein, que j'ai courtois, quoi. C'est des grands électriciens, des ingénieurs, comme moi. Et Papi Hicham, je te salue. Hein, les Soudanais, Papi Hicham, je le salue là où il est. Et puis Fadiga, je te salue là où tu es. Et pour ton papa, tonton David, il y a David, hein? Il y a David Talaraga, voilà, un grand chef, on s'en a raté. Et puis, surtout des Poutounjouzi, donc,
Nana minga olobate likinchongo le confortable. Voilà. Na pesi mbote donc na pesi mbote na ba combattant nyo surtout papa Léo commandant Léo na pesi mbote na bataillon mobimba bataillon front populaire bataillon front populaire nde makambo. Ya onde ba okomi bango ba okomi ba onde ba okoma na ambassade. Voilà. Donc voilà. Pesi mbote na Nino pardon na kati malobate. Salon qui te robot sanitaire. Enrôlement exaté. Mutu moko ta ke sala enrôlement parce que ba ko sabino. Bazo Sabino bazo sala siko ya mbalo pour basaka na bino. Hein? Salon Kito na pesi nombo de place pour donc nandemo ya bien papi. Yemo Kito. Na minga olobate papi gen encore na pesi bato benembote surtout Parampolo. Guy Foulard na pesi bino mbote. Nikesi bayaka. Te. Awa mamboa te. Donc Nikesi bayaka. Wala ba nyama pampa maotanga ba komola bango ate. Donc nous avons bien bon ayokiango. Ah on a mission na ngatanga ba ngote mususu awate. Et awate. Bata mi kuseno studio yo kana te mikolo. Bata mi kuseno studio yo kana te. Ngai photo yo kana fo na mo taille moyenne bien moulai. Bochana c'est pas. Te ngai bata bongo to yo kana na ba ngote kati ba donc voilà. Et là en tout cas merci beaucoup. Ceux qui n'ont la pesi ba masa na ngai ya TikTok mbote. Na pesi ba masa na ngai ya Snapchat mbote. Place tu bozali na pesi bino mbote puis na pesi nani Melina Swamba. Melina Swamba mama boboto mama ya sage. Ko kantate tozo kima to kimote mema oibika. Blanche Quinoa, on appelle ça Blanche Quinoa. Tous ensemble, Baudry de Campo. Mon thème est Blanche Quinoa. 18 ans d'existence. Voilà. Donc on a 20 ans qu'on a au salle de la bino fête. Donc voilà, on a mis en en tout cas, Papi Gen, Ingeta, concert à faire et Zalité, concert à faire est annulé. Concert à faire est annulé et puis enrôlement exact, mouton que ça enrôlé. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Parent Mbala Sandrine Sengal, Kimbenza. Lelo yokeyo. André Ntsumbu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama adenani alula yote oh. Rosa di Rosa. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe poto bana seko nabondelaki makasi aspe ya mama Marc Makalazo professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama Gina Kiakou na Paris Nies Mateus na Paris nani alula yote Germain Mampuya nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe poto banda seko nabondelaki makasi aspe ya mama Ambrocheni Dikengele Elembala Légion de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Nozé Anta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich, Chabani Manuel Mac, Gisèle Niengetan, Karine Yengaboule, Moana Paris, Chifa Kamba di Malela, Ado Senga di Sengomoka, et Doziola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe epa yakenda ngai awa mawa na motema nzambe mokili ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe makambo Professeur Augusto de Jena Jimé Chapa de Paris Antonio de Mavakala Lando Kunga de Jena Spaniol Dombassi Géo Kisunga de Jena Taziro Tazimambo